na banzembo ba wenge na sagi ba reprise po yaki banzembo nanga po bato ba te bakama envoi mana ba Tour Eiffel bamsu bakanisa go nzembo ya mutu boye yango wana na titre na cheke non rappel à l'ordre elingo lo bagena zongisi bato na bilengi o yangai parce que logo ya yo pardon parce que logo yo zo logo yo et logo ya yo eza yo et logo ya yo te eza yo te comment envoi mes nzembo na comment envoi mes nzembo nanga kama voilà oyo kango CD yango oyo kango na car epoponi bimaka kango ekoka kete polelo yo kende yakanga na lela kayo eza yanga nzembo nanga. Et bienvenue dans tolobelavie.com, votre site d'information. Vraiment un grand merci na bino nyoso boza ko s'abonner ndé tozolo ba chaque fois. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup na Washington, les grands pays. Yazara na Munich. Un grand merci encore na Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Pourquoi ne pas topé ça? Merci na Nicole Moza Amundala, Oya Justin Elungu, Balobi, toza kozela kaka ndenge tolobaki il faut tozela toza kozela. Ngala zaka mwana ngaba liki makanaki azaka wana, Bosco Mbokoso azalaka wana. Lelo grâce à camarade nanga Jani Makengo, papa na lumière, papi le roi carte illimitée au Epsenga lobi nazwela yo Titina A Capone grand cadre bobi Titina abeta lelo Titina zo sala nzela na ye. Pourquoi ne pas te pesa Titina maboko parce que ngana yoki te pose na koto grand cadre. Boni ça va papi gen tolobela vie vraiment na sepeli trop pour yo zo mutukutu ya depuis donc talagaka grand cadre nene nganyelele elenganyelele ouais elenganyelele utobima donc utobima il y a 3 jours na Paris ouais donc ceux qui bolingo zongo et pas Diego Musique donc na ba point de vente nyoso oh ya Paris quoi ouais kalate na Kin kalate na Brazza kalate pe na Luanda comme ngamo na zoya kotoana donc te voilà. Wanto solango siko no bien yo inspiré ki no elenga nyelele ngozani non nyelele zalika ka na lingala ka ya banokoti mais na grand boule elingolo ba penza donc les goûts dans les goûts les plaisirs dans les plaisirs donc elengi na kati elengi nyelele dans les années to ça l'émission pour la sortie émission za nyelele voilà donc ne ba momi ba ota l'émission na bano comme ça émission papi gen na sa gina titine za ki pena nyelele donc toko ke no côté mon boto dame balambe biso ma deblo totani penanga na yo pena papi ma deblo nyelele oui ma deblo nyelele donc oui que maman il doit pas trois bato bazongo na boule te bamsu ba ozongo na boule ka neti systématique bon ozongo pe na nenga systématique etali kaka quoi mais to ça na boule na elenga nyelele elengi na kati elengi les goûts dans les goûts voilà titi na na elenga nyelele obeti na banani nani yango ba accompagner yo pona eloko ezala na récite boy ouais na elenga nyelele na beti na ba musicien na ngai Kin donc groupe na ngai New Al Capone Musica. Et puis na eko betana Laurent Kadogo wa soliste obi Laurent et puis na eko betana Miko Boy soliste na Paris et puis na betina Doudou Basper dakinga na nzembo ya la patona ya Madongolela et puis Alain Pela Afande asaela nga ba vocal na banzembo ba wenge na sagi ba reprise po yaki banzembo nanga po bato ba te bakama envoi mana ba Tour Eiffel bamsu bakanisa go nzembo ya mutu boye yango wana na titre na cheke non rappel à l'ordre elingo lo bagena zongisi bato na bilengi o yangai parce que logo ya yo pardon parce que logo yo zo logo yo et logo ya yo eza yo et logo ya yo te eza yo te comment envoi mes nzembo na yo comment envoi mes nzembo nanga voilà oyo kango CD yango oyo kango na car epoponi bimaka kango ekoka kete polelo yo kende yakanga na lela kayo eza yanga nzembo nanga. Ah bon Voilà. Poponi bina poni botika biso boy vraiment totika bino ndeni botika biso to yebate to yebarate oh kasi on a lobité sikoyo ekomi tango ya o nazoloba la règle numéro segundo pour numéro 1 eza ndeko nanga Fabregas
donc eloko malamu faut kolanda nga pe nazwi idéologie sikoyo la règle numéro secondo ezo permettre nga ce qu'on a dévoilé ba secret ya ba boulot na sala tout pour so vandi pe niebwe ba tu msu ba comprendre raté ba ebite ke tam msusu ba réalisation ba makambo boyo mto sala biloko boyo mutu msusu yipse bo azokama yango lelo ekomi na temps papi gen lokwa tozanga on a bomoyi to lobaka po bilili etikala bato ba comprendre que oui alobaka boezaka ye yango na lobi yangai yanga ya yote na pile face yone mto saka animation en ezaka yo ezama basolo ouais la règle numéro secondo donc ezo permettre ngana dévoiler ba secret elle a gagné l'émission là ouais donc on a pile ou face ezangam na sala animation ya voilà donc bato ba comprendre te zongo lelo o ba na sedo na ba yo kango bie ba yo ka les mêmes voix ya titina donc même na album ya le fait na biso vie madilu na lo album à lo ngape na sala ba animation en tout cas titina mais bon pour nous dos amis mika na sima poni te nazo déjà mungongo wana po ndingo obiki ba tout temps anima doit tout cas l'autre tu peux c'est-à-dire rien à voir nazaro za na sima pona linga drum makasi drum penze za na ngai ya makila donc drum pe na botama na ngo na koli na ngo ata sikoyo de na aboy na uti ko lamuka na yeboy so lobi drum eza to beta na go beta po eza musala na lingaka mais na ye comprendre que ba chanteur bazokosa ba chanteur mingi bazokosa bazolia bambongo pamba bazokosa alors on a mungongo on nzamba pesanga il est temps maintenant de faire découvrir na batu que oui toza capable de resala tout quoi donc voilà en fait nous avons un peu l'homme orchestre pe na beta pe ba guitare clavier na meka moi muke na beta basse na beta solo na beta accompagnement donc siko on a démontré dans nous chant ba yoka ngolela ne na yembi la patrona ba somba cd ba yoka et puis même na rappel à l'ordre ba voix on a likolo ngam na sali tango ekoka kite polelo yokende yakanga na lela kaya ezalaki président JB Mtasalaki mais le quoi on a 8 ans ya kobenga été pour ngala za kote on a kini botala kaka yango wana ngamo na sali yango pour na yemba pe bien na mi pesi chance voilà quoi titina biki usaninga bien mo usaninga lengi mais no bien to solona no ke na elengi ya nyelele après to kozonga sikoyo la patrona obiki na ogi nzembo oyo osele onani ouais nzembo à la patrona na embeli madongo lela motema Adolphe Chilamwina le méga boss sans concurrent moi si na ye andaku mama bana na ye Adolphe mama bana na ye donc madongo lela bulo sali na nzembo oyo mama madongo lela franchement oyoka nga sina zwise de la ngai chaque jour na kata car na moyoka ka yo nazo yoka ka yo nazo ka on inspire nini po yemba po obeta kitoko po inspire ni c'est bon inspiration za nango natalika ke ndenge ba umela yena Chilamwina donc na ba bona betelo ko moko boye na tindela ser maquette ser ayoka alors bien en tout cas merci Al Capone na sala une petite surprise aye ba écouter merci Al Capone nazo kisango pe papa donc to rappeler ayoki sa papa Adolphe Chilamwina ba yoki chant ba sepel nango les boss atindi maloba epsi ma mère madame Kenon yepsa vraiment félicitations trop soutenir et trop tchaye le boko voilà quoi donc nga na sali boulot na nga tout mère apesa nga un kate et le côté donc na yembi kaka pona bolingo na ye na mbali na ndenge ba edaka batu msusu batu ba boulete ko tamso na leso ni te soki na rolia mais la règle numéro secondo ne me permet pas na loba ba vérité tout quoi voilà no titina na latin zara uno na segundo voilà sikoyo uno ya na ndeko na yo ya ndeko nanga Fabregas ngasko numéro segundo voilà titina relation na yo na ba artiste nyonso ndenge nini surtout batu bozana bona wenge muzika BCBG tout terrain 4x4 ouais ngala zaka en bon terme na baninga tout depuis to kabwana na zona mabena mutute oya Monica za likambo mabena nga en tout cas les linges sales se lavent en famille
bientôt au côté 2018 donc na minute oyo ebike na offensa ye na maloba mabe alimbisanga ba ope ba offensanga na likama mabe na limbisi bango parce que bolingo nde eleka pour tozala bien donc ngai relation na nga na bandeko na nga wenge toza en bon terme ba Alain Pela ba Emile alias to betana Emile ya concert moko na radio France quoi. Donc azande ko nanga abengaki ngai donc nake na tie poa mais surtout kana raté na ko kendete même Matutu Kaluji patient Kusangi là vraiment ba mes condoléances auto kufe la grande sœur na ye na minute on est na bawaza na kin en tout cas toza de cœur na yo patient on est ensemble donc ba Blaise Boula ba Alain Makaba ba président Weranson ba président JB Piana biso tout oza bien soyo yokali kama mabe yepsangai parce que na minute la règle numéro segundo ezolinga to dévoiler na ba secret ne me permet pas goloba makama mabe yangai mais me permet to lo balikambo eza clair voilà balbum e bim je crois soyo ki yango oyoki balbum ndenge nini album bimi ba collègue no nyoso ba beti oki bonde oui balbum e bimi tout eza bien balbum na biso ya bandeko nanga tout ba bimi si eza bien mais loko nga na remarqué ka eza moko on dirait ba break hein ba break et comme tourne na musique eza neti musique ezokende boye mbala moko bo baluli musique bozongisi boye mais bato pe bazobina na bango alors on attend normal ya musique ezara penza bien te mais lelo comme esengi nango bongo bato bazobina na bango bon bato babina na bango mais balbum tout o ebimi nango ebeti voilà mais nga soki boyoki elenganelele bomona ke na respecter d'abord tempo na nga ya wenge yango na voandiseli et puis ba norme donc ndenge ya ko placer ba cœur pour na zo yango pa vie na nga mopao et puis na ndenge osala ba voix lead na zo yango et pa ya président JB Piana donc bango tout kwa na sangisi ce qu'on a bimisi symbiose al titina relation na yo na Koffi Olomide puis makambo ezolika entre Koffi Ferre nini habité ce qui na lobi na yo ki opesa oloba liloba mo pona makambo ko loba nini zana longana no chapeau parce que faut goyeba ke bisope lelo batitina Al Capone to sali to na musique à Congo depuis carrière nanga depuis ba wenge après na eko kende quartier latin en tout cas Papi Gen naza quand même un ancien na musique ya Congo voilà relation nanga na les grands mopa au Koffi Olomide wana za vie ba respect toujours na vie wana za vraiment vie libunge ko zalate yango wana Papi Gen omoninga nazala très sage attending o bensinga bo po yebi to sola na yo o tantanga na ba question mususu ya moi genre mais nazong ça toujours na tout droit parce que faut pas to bungaka baene bazali baene surtout na musique na biso ko banda ba luambo makia di batika biso lelo ba papa Lutumba ba papa Wemba batiki biso ba Koffi Olomide ba JB Piana ba Weranson en tout cas baza baene faut respect au romona nga en aucun jour na roleka na bengi o Papi Gen ira to sala miso fona finga vie boete balobi mokolo ata monoko mokolo lumbaka solome e bimsaka maloba kitoko et puis mokolo ata bwakelo so ya ta fingio yeba ndenge nini ozana maîtrise okutane na ko ebse vie webi ko finga nge sala nga pasi en tant que mokolo à comprendre que et sala ki petu na pasi on comprend donc yango raison na zolobake na musique na biso tozoloba ono ba ivoirien ba camerounais ba l'équipe biso na nini ba l'équipe biso ka po biso buzoberi boyoka nezate bazomona ba buzo ba ozo salama na ba télé ba réseaux sociaux ndenge tozo fingana ozo comprendre yango zomona ke bango sko bazo profiter na ngo mais ba l'équipe biso na rien et longa na osenga na musique na biso ya Congo mokolo respecter moi na moke parce que lelo ozana 1 million ezalanga na zana 1000 vous comprenez Papi Gen biso tout tozo sala honneur ya Congo mutamtazo débrouiller na coin na ye et ça te loko yo Papi Gen on a 100 millions ngati tina na 100
donc au moins que le kingate pour mutuna mutu mutale sans muninga la parler na e azate donc ba mikolo ba respecter banamike pe ba yeba pe mikolo bazali soki likambo ya li to ebaga entre artistes to lukandeni toko sukolango les linceul c'est là en famille donc voilà quoi. Voilà, je crois au hasard amateur koyoka ayoka waneza réponse moko na kimokolo nyoso de titina lobi na koteli mutute ouais. Na fingi mutute non ok normal pour bamsu bazara tamso ayoki na été ayako kuta émission na katikati comme titina ya loyibo pona ni na koteli mutubete ngana pesi kakande réponse mukolo ba respecter banamike bisope banamike to banga pe bakolo pour réciproque pour musique na biso ekende toujours na ndenge ya bien. Titina le loyo elenganyelele déjà na sentir que fouti hein déjà parce que voyage ya Angola o batu bakoka ko kendete mutu msa ko laka nazo ya Angola akepete mais titina lelo elenganyelele kaka pan na ko bima na voyage Angola. Est-ce que ça confirme bien zo kende Angola ponga na moni mais est-ce que ça confirme est-ce que vous confirmez ban Angola ko zo ya jeudi. Ouais, merci Papi Gen. En tout cas, ndenge nazo loba nazo sepelato neloko. En tout cas, la règle numéro segundo. Ezo permettre ngai na loba ba vérité siko. Pour soki nanu ozuite ko loba vérité te po ba wa ko casser lo ka koto yo. Yo ebi monde na absolu. Mais ngane naza boye nazo confirmer bana Luanda naza goya. Donc le 21 décembre oyo qu'il pleuve, qu'il neige, nazana Luanda. Donc, Papi Gen yo moni, visé zali, billet déjà, pepele. Donc, on fête quoi? Nazo kendo fête na bandeko na nga Luanda, potokuta na mwakala. Donc, baza ebele, ba Hervé Katangala, ba nani. Mais faut tambour qu'on a pas yé, déjà que non. Grand cadre. Ba Serge Tata Kibokolo, nazoya. Tati Bangu, nazoya, bozelanga, nazoya. To fêter na bino elongo o pa monique nenga zoya tamse za surprise po za surprise na zoya ndepona album ebimi elenganyelele yango yo na zoya kuna na sala promotion na Luanda président Betu Kangama na boira kepe déjà na kati donc nazo ke na kuta na bango tout na pesa bango ba album comme ça o eza volume 1 comme ça tant on a ozonga poto na eko aussi sa volume 2 et obima na mars. Comme ça, on a rattrapé le volume 1. On a chance à la volume 2. Il on a raison, on a Luanda. Mais au pas mon que nous ya boé. Tant pour un concert, naza prêt. Naza prêt na que kuna ba mission bazali ebele Luanda des aloko la kin. Donc au moni que toko bete lo moko vite fait ngana okoma jeudi le 21 naza na Luanda. Donc toko sale lo moko pour on se pesaka batna ba fête parce que tant les amis pour côté au penatiki makambo et belé boebi kaka. Voilà, tout comme une abso presque na suka intervention na biso to consommer logo elenganyelele hein elenganyelele vraiment na permission na on osenga o annexer bango nzembo ya Madongo Lela la patrona pour balandango bien. Donc voilà quoi. OK, donc tout tikibino biso tikibino tout tiki na biso bino bolanda vraiment nzembo ya Madongo Lela nzembo ya Madongo Lela ouais bola na nzembo ya Madongo Lela mais avant tout kabwana nazotika grand cadre avant de sapna ba staff na ite grand cadre na peso pena micro avant sapna ba staff na yonga na bimi na fusa na pena wa pena po ba mono pena bien. Donc la règle numéro seconde zo permettre ngai na Papi Gen na van sa ba staff mais akata yango te quoi. Ah, donc nengeza boye na pesimbote na ya sisi merci kulutu tozo mona na kalate ya sisi bambote na yango yo sisi selenge et va la kasongo bino tout donc na Luanda Kabush Corp donc naza koya Adolphe Chilamwina le méga boss sans concurrent donc titinal Capone na oza na terrain la patronne na Madongo Lela Tete Kabedi bino nde boyebi masola ngoko. Donc, bana tout ya Luanda ba staff na ngai na bao na tangite en tout cas bino tout ba fan na ngai bande ko nanga tout nazo goya ko fêter na bino. Donc tozo za na terrain ba fêter tout na olexango na Luanda. Bolingwe zala
Donc ba onyo so ba perdre bandeko bana ba koko ba papa ba maman ba yaya pona ngati tina na souhaiter bino ba mes condoléances mais na ba oyo pe bazui ba bébé asika na ba famille en tout cas na souhaiter bino bonne chance boye malamu ya bana na famille quoi. Donc bolingo ezala tozo kota 2018 voilà quoi des fois te. Sans oublier moko papi Gene hein tolo bela vie nande ko na ngai na musika na bosanité non Jani Makengo. Donc sourire à Jani Makengo zo permettre nga funa dévoiler. Maman nene makitaka na mère Mila donc toujours na pointe donc des fois te. Voilà quoi. Merci à toi to kutani à Luanda. Aliwe monane kouta nanzela love madongo lelo bominga ya mobesu. Madongo lela la patrona motema ya Adolphe Muteba le méga boss 500 concurrent. Bolingo ebanda na tango ya pasi tala lelo yo veut dire aba les jaloux veut dire bokokate bo alléger Butu balinga balala koya ye koma tango makanisi miso esalema pote mona kasi oyo ya dog enegligea kotala epona nango se kolela madongo lela yoyo chela mwina yoagose matiti ya mabe ya malamu tike kauka madongo lela chela mwina Tete Kabedi la di Schengen Jidite biza bino nde boyibi masolongo na tango ya mawa litamesenga secours ya loboko madoko bebisa te lobango bobanda na pasio na chilamwina butu moi Adolphe ya kolela bisengo eboye netima ebale mado ye Hervé Katangala la di poati amesana na bolingo na ye lokola bebe na libela mama kolela mado Sara yogo gaz na gaz etati bango mado mama chila mwina ya mama Chic Rose maître Doucouré na butu azolala te bando tose Adolphe tongo eske kotana to ekotana te sosolela kokeriko lelo akomi kolela madongo lela motema ya Adolphe Jean-Jacques Eduga ya Yvon Ramazani Brigitte Anani Evala Kasongo Mire Basende na butu azolala te bando tose ya Muteba tongo eske kotana te kotana te sosalela kokeriko lelo akomi kolela madongo lela balove Adolphe aliwe monane kouta na nzela love madongo lelo bominga ya mobesu Code la Fontaine London Dani Pova Papi Kibanda Yangaliwe monane kouta na nzela love madongo lelo bominga Deborah Fula ya mobesu sandu kwa babone oyo memelinga na motema na ngai Ariol Mazembe nakoma ko vivre pona yo Robert Braza nakoma ko loto kaka yo
meka moke yo kanisa Adolphe Muteba chila mwina Yambaliwe monane kouta na nzela love Madongo lelo bominga Beverly Nzengo ya mobesu Shabadabadi uo na 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 na. Oh mama Al Capone beleleli madongo lele yo bolingo Adolphe Boni okomi kosala ye boye Azokoka na yete Serge Tata Kibokolo kouta na nzela love Madongo lelo bominga Justin Mayombe ya mobesu Ivora Mazani Madongo lela Mayeba lesane manangula temambe Fafa Molato Jise tumbula mon bebe na lela yo Osali mwina ya bolingo na ngai Tika konyo kolongo boye Vraiment la regete mingo Carmel Kitoko le minere Serge Mambu Nene Makita Kana Yambaliwe monane kouta na nzela love Madongo lelo Karine Mokonzi la baronne Marco Aimba Fernando Finda Abré Président Betu Kanga Makabushkor Kabe Manes Chacho Chu Ewasa Chacho Chacho Chu Ewase Anderson Andy Musongo Diane Nzita Ngolu Shida Ebula Jeff Odongo Francis Lusakwenu Isa Kele to Kena Isa Kele Grâce Mbisi la sexy Isa Kele Kile Kidumwe Moto Laure Piana Honorable Claudia Sassou Edo Mopatas Moto Atiga Gloria Olangi Dile de Caridade Tino Labo Choisi Matata Mouye zapata mouye mame Mouye zapata mouye mame Chacho Ricky Service Roger Lino Di Papi Christian Dosakweno Top Congo André Gazai Serge Pasiotti Yambaliwe monane kouta na nzela love Madongo lelo bominga Misha Kiamenga ya mobesu Excellentissime Mami Mareza Simon Ovangu Yambaliwe monane kouta na nzela André love Kisonga Madongo lelo bominga Peter ya Bengongo mobesu Yagi Mbwala Les Presses Monseki Yambaliwe monane kouta na nzela Studio 12 love Courage Madongo Ingénieur lelo François bominga ya mobesu Lopili de Mambe Patrick Ngoubi Vincent Gomez Siton ya papi gere Toro beravi Eza sita soro penza Toro beravi Siton ya papi Exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na bapapa na bamama na bakoko donc awa tosepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire que ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz na gaz alive nongo yila ino tola kata villa Lyon chez biso na biso avec papi gen na to le bela donc papi gen na oti Paris pour ça ma sona ta villa Lyon Antoine exotique à villa Lyon il est bébé dans gaz na la koya isika boye donc c'est que mara boya bien gaz na présence na boka na bébé mambe donc kilo mona papi gen dans le kilo gaz na gaz à l'ail kada terrain quoi et exotique ya vie na biso na biso o vie na biso ça na mboka lelo na mboka soko uti partout soko leki awa te seko mona leki
c'est moi qui ça fait lumière de Lyon. Alors on a biso na biso à Kata Lyon. Donc sur les qui a battu donc ça veut dire qu'il y a une Lyon. Ben again, Blaze Fashion, le mot est bien là. Biso na biso yango ya. Yango de makambo. Na yaka tout le temps to la ra pour le logo yo. Les bien on est qui na mogo mobimba ya Lyon. Ba bien biso na biso na biso. Pe ba ya mo kitoko, makamtu kitoko bilo to ala on besoin. Bilo na biso ya o yaki. Na uta ekin, bilo ngwa ka yango. Na zuli yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a poder comparecer. Biso na Biso, ngai awa, o que ninguém bande conhece balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa pe bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali ngamona utaki na ba marchandise. Donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na biso na biso, en tout cas nzambe aza malamu. Mais secret na biso ezali koyeba musala, kozala sérieux na musala, ko respecter bandeko, koyeba kosola bien. On ezali secret ya biso na biso. Ngai ana mingi oloba te, nazali kozela bino oya musala liboso na basunga bino.